Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Belle vue. Kalaming te audio na yo ezobima. Audio na yo okomi yoka mama, okomi yoka. Bisiko tambola kikuno kindolobaki non. Nazwi penza mai ekufela mbwa mutamelaka ngo mupaya. Avant na tiela bino video mo naza nango awa. Nalandi émission ya ndeko nanga Sherika. Likambo oyo Mida ye moko entre parenthèses ce qui passe ali yango po abomela décor moto basololi to pe po aza na zema azolinga bota bien yanga ye koboma moto po abota bien kobanga kobota bien to ndenge nini elingi eloba te ke soki Mida akosaka to akosaki na likambo ya décor ki batu nyonso ifo bakota na saki wana ya lokuta. Neti nga boye nazala na nga clair likambo oyo nayebi na nga te naloba nayebi te. Biso toyaka na bamakambo ya batu te ya lokuta te. Biso toyaka kosala ba analyse. Toyaka sur base ya eloko oyo eza deja mwa video, mwa texte tosali yango analyse. Biso tokreaka ba buzz na bakombo ya batu te. Bokoki kotia batu nyonso na la même saki te. Boza ba lokuta, makambo oyo beza lokuta. Ba audio ya bele eza akomi yoka. Kalaming ta akomi yoka. Ponga na yoki yango. Na yoki yango. Izaka ke moto abimisi yango azobanga po soki bimi bela koyeba ke songolo moto abimisi yango. Se bomoni ke nga aloba makambo lokuta to masa aloba makambo lokuta to mamu aloba makambo lokuta bino boyaka na vérité boki mamu alobi ubite lokuta o vérité yango boki santa alobi te masa lokuta vérité yango boki penga alobi te vérité yango. Mais pourquoi bino boyaka na ba vérité te po boni soki voice moko ami de bimi po bando tia na sac moko eza normal te. Bokoki pe ko limiter musana na biso te. Bo pesaka biso quoi dire quoi ne pas dire. Na loba yango ne la NG officiel isa relié na chaîne moko te. Isa relié na chaîne moko te, isa chaîne moko indépendante. Isa relié na chaîne moko te. Donc ngelo bateke soki mutu moko akosaki botia batu nyonso na saki moko. Lelo belle vue apesisi la raison. Voice wana non do apenda satan côté la bango parce que modèle ba bondelinga nila pardon yo koka ko bomba voice te ko bimisa voice te na bi OK no c'était na promettre et yindeli belle vue kuna et yindeli belle vue kuna na linda lindo amona kake nazwi penza bon kota talent penza linda na talent na ye ape ana talent na ye mais ape na talent pe ya kisongi songi abobo sana te bobo tiaka te talaka ya ko jouer te linda ape na talent pe ya kisongi songi. Eza l'une des raisons oyo elembisa ape sila te aza bien jouera bien maza songi songi tant toloba ke ba voice a linda eza monika nde ba na bomaka moto ya audio ya bela ba voice a linda pe zalaka me ba bomaka ka moto babomaka ka moto mais sala nango batu kuta to moni sko bien batu ya sile eza ke to yeba ko protéger ya biso to exposera te to exposaka te nde mabe yango wana to lingaka
nga na yebe kaka ndenge kaka Linda sangai na Davina e ozalaka na moto kozala moto kopela kaka makambo kobima kaka meloko na yeba ete ki tozwa ba detail ya makambo ezoleka na Bella Production nyonso opeka Da Costa okaye kotika vraiment Linda ta telengana po yo mutu mema epa Bella ta ningaki opanza ndaka bato Bellevue pardon kopesa vraiment si la raison te mbadi kopesa raison te po welaki Linda bozwaki Linda po bosala si la pasi mais si la nani Linda lokwa ex omoni so mutu deja bimana mutu wana ata yo ozwi osala bamatalana na réseau sociaux yo baka oaza na ba défaut boy la famille makambo eza Bellevue alobi nazwi ma ekufela mbwa nga mopaya makambo ezali nazotiela bino video bozo mama yo nazotiela nga moko to naoki makambo nalobi na ba audio motabondeli nga binela pardon kotia ba audio te pardon kotia te Bella komiyoka kotia te Bellevue oza na bana na oyo ya kitoko na maison na yo o kaka bizwazwa je pense okoyekola Linda moi conseil muke avant natiela batu video balanda moi conseil muke eza ke omoni discrétion ezali vertu loyauté eza vertu secret professionnel eza vertu okozala na talent makasi mais soki oza na discrétion te wana secret professionnel te bato babanda otala esu talent na yo te banda otala badefo na yo orate ebele ogane mokie lelo kaka Da Costa wana ye moko okende otongo partout parce que Bella azocomplaine Bella azolobaloba otie ndako ya bato na moto oui Bella ezala na baproblème nango déjà mais ebima te ebimi po ani po Bellevue aperdre contrôle Bellevue akoma lokwa liboma Bellevue obela mutu ya Bellevue ezosala su bien te osisi Bellevue mayele osisi mayele penza pona makambo na yoki pona otiela bino nkala mingi te na bi mais si la linga koka makambo te heureusement Nzambe apesa miswa aigle amonaki dana na musika eloko oyo ndenge ezokendele tika tokata kaka Linda ngo na mukuse poso etobi tofanda na Linda awa tokoya komema ngambo makanga mike ya sila bisalu production ikoma kobima bato badetektaki yango bien avant yango moni sila alobe eloko tafanda kimia Bellevue azoprétendre koloba ke ayebi eloko sila boyela Linda te Bellevue je ne pense pas que oyebi te parce que tant avozwa na mosala ta basali recommandation orotuna ti olongola kuna nini malheureusement oyoka version moko yango balobaki mokonzi aliaka taba ya litoi moko te parce que kolia maladi te litoi moko wana ekata na po anini litoi moko wana elongwa po anini omoni ngo le maladi omoni ngo osombi nyau na saki omoni ngo osombi ma ekufela mbwa omoni ndenge vino ekoti trouble mama kana Davina pembe na Linda bazoboya waya ba réunion na yo ozo se plaindre bazoboya autorité noko Linda o reconnaître en te yo pe Linda ebi ke ba maison de production makasi ezaka Bella na sila bisalu ba Ursule pechanga wana bazo esila nango yo mutokendo tombola ne na Ursule ba dina na basalaka maison d'impact te okia pe pa Caleb mama kanga munoko ko za na secret yo bisika nso bandaka kopanza bisika nso tambulo zoloba Bella zoyoka na ye Bella zwa courage kosala hypocrisie te na mambo ya Linda zwa courage benga na Linda oko souffrir mama obanga vina longwaki
Bon le boza mabe. Est-ce que ça makamba sika so lui que ça mabe? C'est sauver air yango avant que makambe koma mabe. Avant que to pande ba voice. Na mawa kuto e belle vue. Au moins on ozui ma ekufela mbwa ma ya bolo le lubi na mama ça. Coucou à tous les Nélachus, les Nélacœurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Na téléminosco explication claire, ma kambozo les canabélar. Belvia leli na mnokwamboka, ba audio pezali. Bolan d'explication très bien. Boti langa ba commentaire. Lelo to kuta na ba commentaire. Rendez-vous na ba commentaire la famille. Eh! Qui? Oh, kapena qui rira bien rira le dehors lieu. Bolan dans la famille. Boka monte makam no lobe. Mais bela na mote moyebi. Bela na mote moyebi. Mandeko, na beti amno lisoli kamboye le kakuni zani. Moi si wana tanga alongwe na SB na makambo nyonso toyeba na otoyeba te wana alongwe kolongwa ki akei abengi da Costa ABC coach abi coach comme toi et moi on parle bien français. Moi j'aimerais qu'on fasse un truc là ensemble et si nous pouvons aussi rajouter Davimbois. Bolanda bien. Babenga. Donc, yé a une idée na. Tant pesi idée wana. Basala ba film na bango na français. Pourtant akenda ki na bela mbamote. Akenda ki asala ba film donc apesi idée na ye. Aso ki petante et tant que mon so zo aka temps. Aso ki mo temps na ye tant que mon so zo mo temps habiter. Abengi tout ça la film mais tout le bar français tel que tout le bar français bien nous avons de la maîtrise de la langue tala kande ya zaila wana munde comment ba les habiter. Donne-moi un peu le temps de comment ba li akeko sola na bela abisabi moi nana alongwe kuna aza quand même na talent na ye pour du côté talent to boya na sauter asala msala na ye. To ignorer pe baninga msute asala msala. Moi si babengi ye nde umuna koma belar akoma famille bota. Na ebandeli mère supérieure na bango ando lingi makasi. Tangu mère supérieure azo lingi makasi baya nanyoyo komuneza nani baya laba baziza moi keto baolinga na bonte bana nyonso groupe ana ebele bazolinga te po mona ki pa ke mama pesa ki afeke le kaki affection le kaki ti na mnati bon so ko moluba afeke makasi bwendeni affection tellement le kaki otala kaka transport acheter le sucre pour elle va manger les œufs bazolengela ye babeza ki kuna bongo. Donc, mère supérieure habité, mam sari, j'étais moi na au talent tikanga na zwa. Pourtant, ya zwa qui est na début wana, bon monara même dinachou a zwa kaye à faire jouer ka bango na o mususu nan. Ya garçon na bala ki prof. Bakena ko jouer kuna. Ya na minute yo makambo isa ya koyinda. Ti bela zo ke ko samba o samba ka au nom de Sila. Abi na pesi si la raison na pesi na nga mam si raison ta makam de bazana guerre froide bela na mupesha bazana guerre froide être bon dima te makam na oloba mais bon dima po même nga avana salango na tuni 10 fois makambo zo ebisa ngo eza ya solo malgré ngapi na zana oyanga déjà babisa ngai bela zo ke kolela pa batu azo ebisa batu que moi na era yaki elle se comportait bien. Comportement nezaki kitoko, na linga ki e mingi, au sape musala na bien. Juste après un temps, moi na comment remarquer ce qui songi ko panza. Ayoka te amona te. Bela lobi au vanda ka boye, aux yeux appel.
Tom sous Kenya Bengio. Ah, maman, regarde un peu. Écoute ce que la fille là, pourquoi on a la fille là de SB? Bah, contactez moi la famille Bota. Bah, bien la fille de SB. Ou la fille là de SB, regarde ce qu'elle a dit. Oh, regarde ce qu'elle a dit. Ko maman ba on a bi moté metondi. Ya on a tuna. Ne moté metondi yo. Est-ce que so bengi ye? Po bela comment ka organiser ba réunion. So ka sali ba réunion, moi na pa ya kanete. Ba sali suko association yena Davina, ba ka ba réunion bela te. Ba sali association na ba ka réunion ya bela te babuya. Bela a eu rendez-vous na Christelle Vwanga bomona ba photo makamba bisanga bi o mona ba photo Christelle Vwanga to mona tenga bite na monaka ba kende rendez-vous Kenny asimi mo ba document mo ba farde ya mère supérieure de mère supérieure abanju ko yebisa Kenny yango yo simbi bilo na nga bwendenge nini okoma assistante na ngai atuni ebongo yango yo bweli nyongo ko simba bilo na nga bwe okoma assistante nanga. Mais oui, à cause de pas assistante no mabe. Bon ba garçon mi balé wana ya ba policier bazanga matricule wana bazanga ba pété ba tema na sima mkongono. Bazanga ba na ba assistante. Ya musina tadi. Bazanga pe ba assistant. Ah oui, mbeni yo ke lo baka na muninga bon. Selon explication babi non, Bella faisait la blague. Elle faisait de la blague. Allez, lokola yé. La fille de SB, la ex-fille de SB. Babi kuna ba benge la ex-fille de SB. La ex-fille de SB a kokité. Loko akoka ki likambango te, akesa ki songi. La fille de SB, la ex-fille de SB. Babi kuna de fois benga kaibongo. La ex-fille de SB a koki likambo te. Akia bengi Anaïs. Anaïs Nenan, je ne te connais pas, excuse-moi. Ba relater nga histoire ndenge zali. Il faut na expliquer pe ndenge zali. Babi Anaïs aza fille moro boy. Ah, nga na yebi na nga ite. Babi a bengi Anaïs. Anaïs yo vandiawa. Ewi ke mère a beti nani Kenny 12. Kenny mawelisa. Mère obima. Okende. Ok, makambu ya Christelle Vwanga bakuta na rendez-vous. Ya weli si ba document, asima simba ba dossier. Babi mère niata epenza ko ngabo nazala na sur place. Abisi ni yongo ko weli la. Yo comme assistante nanga, boye. La fille wana ayoka ki yango mabe. Anaïs. Ayoka mabe abi makam nini. Laisse bana basi ebele bazalaka. Il y a trop de problèmes. Ça va quand on tout droit. Na benga ka mama. Mama ye moko areb sabatu. Abi ngai muto nga na biki na engagea na cadre to na compte à bureau nanga, c'est Sylvie Iseka. Sylvie Iseka ana zemi moyen à travailler parmi mingi zate. Mais deux fois donc muto aidaka epe moi mukenda mbu ezaka Kenny. Moi na mama ni wana aidakai. Nde fi yango bengi Bella abisi maman na comprendre te na moni mwana uta pa et puis maman sila tala mwana ngo ba comportement ne kitoko te makamni ele ketango bino bozaki kuna Kenya azwaki ba dossier na yo ba document na simba kitala makambi yo lobaki abi te nga lobaki na nga na blague bo ya ke loba bongo ndenge nini est-ce que nga lobaki ke nani Kenya sutuki babi mwana ngo songi Sko ye mama banga komolo banga na ebite eloko ni bakabona na sila oyi batendeni Bella tiko sa hypocrisie parce que moi na tanga longwa ki pa na biso aki pa na bino nga na sa analyse na kanda te mais tanga longwa ka pa na biso aki pa na bino ayebisa ki ba makambo abeta masoloti yo do ongo me ko musantu moke moi na tanga longwa atikala ko ebiso likambu te ayebisa makambo bele bosala ngoko pena ba film boka pena ba jeton kosa na pwani ozo lino kosa na pona nini makambo wana oloba boye comme yo moko kwa affronter mwana ngote yango lelo mwana ngo nga matière na nga na beta beza kini muto abeteli ngabi mwana wana akoma kotonga baninga sekaka bango alobi ye
azali la méga star. Même maman bango mère supérieure, so moni a krakakaye, donc bela krakakaye. Donc na combina ngo maman na lisolo, wabe a krakakaye d'ailleurs mbonga tournage ya zoaka de plus que bango nyonso. Et comme on a utilisé que c'était le nom de Maria. Abikutu Maria ko ana se elote. Même bon azoaka, et comme on même pas ça $50. Balobia azo ke koyebisaka bato tongaka libanda. Nga lobite moni matière ko tonga, to tonga na biso kaka. Mais on a SB bimaki ki tonga ki. Bilo ko do finga bisoti. Mosela biso live. Ya do ba live amukete ba live ebele. De mère Nata dit boyamba na spécial plateau. Même elle a l'équipe na émission pas Ingrid na cadre SB. Elle avait aussi toujours des problèmes, mais même ça bête ma sola Linda Boetin. Bella, prends courage, Vandisa Yebisaye. Vandisa Yebisaye, que Makamozo ça les a mabé, olé ok kolé la pas batu musuko bete la batu di solo boy. Ce n'est pas gentil. Alors, tant Anaïs a ici, donc le bin à Bella, a ici Bella, habité, ils ont bien été, boy. Bella a fait ses réponses. Abi Anaïs, ozana wa mutalibo sote, ope sanga ba rapport ya mwana wana. Na sina lembi na tondi, na sina suki na nga mayele, na waye bate na sani. Osani, choika na filme, osani. Uko wa camarade. Osani, langage ni oyo changé. Langage ni oyo changé parce que yemo ka lobi aza star aleki na yo tango ya kabino tout bo krakaye po auta na suka na maison de production makambo bisa batu wana ti makambo loba ya wana oui où c'est dans na sili ça nde ay ko loba bi yesuko maman ba lobi abi na regretta kutu tina daili à côté dans bureau, très mécontente, à Koye Bisangake. Maman, tout ça qui na tournage, tout le monde jeune fille, moi non, tout ça qui, ça qui biso keto yambaye na bolingo. Mais, nakamwa, aye, après si batunya son mbote na tournage sauf nga, nasaliye nini maman, nasaliye nini vraiment maman. Maman abanga lobi, ok, na usali sa réunion, na silisaka makambo oyo na suki na tondi motema comme ko isasko bato abina comme ko rekete pourquoi nazwa kiye nazwi nyau na kati ya sachet na somi mutu na kati ya sachet na kanisi nazwi mutu malamu nzoka mutu boye elle se plaint. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains auprès des gens? Pourquoi tu te plains? Ceux qui moi nango za pembeni na yo, pourquoi ne pas l'appeler? Pourquoi ne pas yako vandisa ye? Soit la suspendre aussi, ceux qui ont mon comportement les amabe. Kuna bo la bolobi ke azo panzabino, azo na lisolo o ya beteli o. Preuve, opekisi yeti, opekisi bana na nyonso abelar na ye, opekisi bangoti. Yango bakanga mikona Davina. Bazana ye makasi. Loko anga na oloba bota mso kotika bolobi te busa assemble loko eloko ezate. Wana esko to bengaka, bozo vivre na kati ya hypocrisie. Wana esko vivre na kati ya hypocrisie. Et ça va bon côté. On se regrette pourquoi n'est-ce pas à combien on a dit premier longola pas si la thé, si la c'est ma soeur, les longs na comprendre ce qui ngai bela na mamsi, to wande ko solo la, nenga na zolanga monote, nenga na zo monote. En même temps, les solo ba elinga, même yema kuna ya dina chou. Apa veni ko zo bana na ye mususu ya groupe na ye akoma ko tinda bona belar ye belar ya bisi bonga bité ngabe na za bana ebele bo habité pona moi visibilité bazo tonga na moko ko sakana ngoti ata lisonde bimi boy ata lisonde ke bimi boy parce que uti na source bato obela zo lelela bango isa beka ko tonga ti pourquoi pas ko zo courage avant de samutwana yo pas courage avant de samutwana ce comportement les amabe o samabe o lo bana baninga o se comportement bien na boy. Et ça, moi, na ochelo mbeli, moi, na obeta, non, faut que yebisa ye. Parce que le groupe est yo, ozo vivre na kobanga e, pourquoi? Pourquoi? Ozo mona. Ole asuka pe wana, ye mwana ngo ya biso, o ex na biso. Ake abengi Maria.
kuna makambo ezoleka eza na makambo ya batrofe moto eza ya kopela makambo ya batrofe kuna Aziza Marina Laba na bamisusu wana bakoma kodeklare oh mama bela ekoma nini na bafilme nyonso ozwaka kaka mwana wana azangaka te azangaka te ola répondre bango aki répondre place mosu alobi o te ekomi likama génération bango ye na Davina bapesaka makambo tellement que joue trop bien yango moni naratisaka bango na bafilme te omoni sikoyo eloko epesa mpe mwana ngo motu makasi yango wana naratisaka bango na bafilme te tokende epai tozonga epai na kati ya filme na biso oyo tootala Mams ajouissait combien de bonbons mingi tomonaka Naël est-ce que tomoni grâce fita na filme oyo est-ce que tomoni Michou est-ce que tomoni Naomi tomoni ka Naël bongo Naël yango est-ce que aza batableau nyonso te mingi tomona la Donna tomona nani Joyce ezala bongo te bandeko nanga moi je pense qu'ezala bongo mais yesiko tellement à chaque film baotia asali nini amezui yango moni tanga azokende ailleurs okotongaka bango okobetaka liso na bango okesekaka ne bango mabe nini ezana nga moni na mabe te asali bien te ekasi à mesure supérieure po yo bosani faible commencement biso na kati ya SB tovanda mpona kaka mamsa ozongisela biso ka yano ata faible commencement place na utaki misisa avandi Omar Izonga faible commencement bino bato bolokotaka bapaya bolokotaka bana bato sans que boyeba so mabonga kanga munaka lubete yo welelaki ye welela kokelela te yo kobenga mwana te kakomi donc asa maya bololo ama ya bololo te ama ya sukali bacha miliki asa maya sukali bacha miliki makambo trophée kuna yindi ebimeli bango makambo ebele ya suka oyo ka ya suka ye mwana ngo Linda avanda te kende mbango benga Maria Maria ndeni yozi trophée te azo trophée te ye mwana ngo ndeni yozi trophée te donc azotonga mère supérieure na bango na motema mobimba et azobosana ke place nyonso azoke kobeta masolo bana ngo bazobomba te basoki ebetela pe mama na bango mpona nini parce que bamesana mpona kaso babetele ye mpo mbona kaka ezodérange azoloba ndeni mwana ngo aza bilobaloba boye nga nayeba ye comportement na ye te me nga mwana moto ayele ngai ezalaki dacosta moto ayaki na ye ale mama azongi epa dacosta makambo nini yo osali ngai mwana oyo oyeba ye deja comportement na ye me oyeli ngai ye kaka ye pa bi mama ngai nayebisa ye na ngai yo deja na début ke yeba ndenge akovanda na ye meme nga moko dako nayeba ndenge akovanda na ye mpo akoselanga makambo mona baémission elekaka ebimaka wa kutu bafinganga nini balive na mata balive abomona bafingafinganga epelisaka moto ti mariage na nga mamsa yaka te boyebi makambo nyonso ndenge eleka nga napesa ye na ngai oyo ozwa ye outilize comme artiste nani artiste parce que ntango asengaka nga ke tosalaka biloko ya français ngai ne na Davina elingi esimba te mpo nga mpe biloko wana nakoka ngo te naza mpe na batanga na nga mosusu namonake esuka wapi ye mpenza kanda yebo aza ndeka aboye aobanda ndenge nini na préféré napesa yo ye mama nani dacosta na mère supérieure bazosolola donc azolela pa na ye ti esali pasi dacosta nga nayebelanga comportement na ye donc avivaka bongo sikoyo nani bela aye kosala sous réunion ntango mari akeyebisa ye mama atandi baoloba nga nazwi nini te trophée so likambo kaka so eleki bango baki babengi bayebisi ye omwana ngo azoloba aza fier aza boye azomizwa bakei basali réunion absence ya 2 personnes ezalaki remarquable ye na Davimbwa baye te ntango baye te nde mama ngo pamoni suka mabe oyo makambo nini nde moko akomobisa bana nabi so omona ekende boye motu na motu avanda na kwai na ye nga naboyi na nga baproblème naboyi na nga mpe barapport na moto aza na parent na ye nga nalingi na ngai bamakambo te mwana oyo belaki ebeta siko lisolo kota akendaki abi aza wana aotosa na ye motu te
Ndaza wana amatakane ba live famille libota TikTok. Et pourtant bano nyoso nazana bango matabo ba live te. Bano nyoso baili omoni na live te. Mutu womo makabo na lobo bata famille libota omba yebi me bana makasha yo lubati. Donc nde bazanga bakoma na système soki mutu mo asali analyse ata mutu apota ata mutu libanda ba chroniqueur baza bato bela futela ndako baobenga bamama bimbo ba libanda bayebisa bango mama makambo osala bela kuta lingi nango te apekisi tika kombo na ye tika kombo na ye siko yo tindaka bato yo moko benga bato yango te bango te botika kombo nango yo tindaka bato yo moko benga pe mutu yango yebisa ke tika kombo nanga na tindi bino te bazo vivre makambo abongo neti nga na osala nga na lise chroniqueur mo abengi nga nti baresi abenga nga bisanga bisandi ntika sila kuta lingi ne bongo te atindi yo ta pekisi abina yebisa yo est-ce que ça a sens nde makambo ba vivre na ba o baza na Kinshasa na ba o baza na Poto makambo ba vivre yangwana bande ko nga bela azo et donc ça les passe ba live ba TikTok yazo ke kokotaka achaka ba commentaire dako sabi nga na ça que Aza serpent, donc mon Aza serpent, toujours des problèmes. Même là où elle était, elle a toujours donc Aza un problème. Moi d'ailleurs, je préfère la sincérité de Michou. Michou sur les Cambodgiens, Michou le baranaye, Michou au Sane le connaît boy. Elle est calme. Michou ko keta ye biso ke tala mutu be combat mutu. Mais yeso ka ye. Kana ba combat batunga bi. Kasi ko ba détecteur makasi we quel virus. Kasi ko ba détecteur makasi boye. Mabete, mabe makasi. Ye moko aki robeta lisolo ka ye mo mère supérieure pasi etondi motema mère supérieure abi nga na lembi na suki mwana oyo apesi nga pasi nga pe na bota te wana babi vraiment yebisaki mais na yebi te babi ayebisi ye nga pe na bota te tangu yo au parvenir koke kotia ba fleur na live a Karine yo yebi nga na Karine neto yebanaka yo lelo yo komi chinoise babe aloba na ye chineke nga so masolo abona ziongo na obeta na nga lisolo wa pesi nga na obeta obino beso bozwi ya mutu na ndako na biso bobeta kutu bocha mungu na pilipili menga nazo kamwa tu kompe na okamwa te pona yeba ke un jour bo suka kaboy bela par rapport à décision oyo zui au commissaire na ba film le quoi nga lobi bo ozongisa ye ozongise oui ozongisa ye parce que tu te lamentes pe oyebi place ni oza côté lamenter tu te lamentes pas ba te belé oloba la famille bela lobi na ye place nga Karine to yebanaka nga Karine akabela $200 c'était donc ça date de longtemps. Abenga kanga to soli makama mwana eloko boy na ida na nga na pesa nga mwana mila sucré. Yo elo yo komi chinoise. Karine azoloba na mams. Batia e batio. Mais nga pe fo batianga batio. Donc ok tia flirt kuna ocheli nga pe flirt. Oh non mama, ocheli penga. Ocheli penga fleur. Babi kita. Et ça mabe, c'est que yo mukolo kabwana ngai. Oko finga nga. Okoloba makambo nange belé. Ok ndokinde. Babi makambo. Kasi bosala ngo filmete poani. Fana bosala ngo filmete. Bino bosepela kati. Babi ti Davina finga mamse pona papa na ye o mama binisa ki papa na ye. Olo finga mamu ya boya bi muta tinda e ka mwasi wana camarade na ye o basali association lelo abisabi boyo tika ba fingeli o papa. Finga ye de monaka Davina lelo ba commentaire a finga sila ba komana kombo sila kisita babi tanga okoma bongo nzoka belfe kuna azo lela na motema mais po yebisa bango azo kokate azo kelela on pa bato mais de ba finga bonga pe na bota te siko nini ezanga na benga na bato mibale bo pona ka talent donc bela yo ti ka banda osaba 100K bana mto za tsel so ba 100K. C'est une bêtise et ça hypocrisie oza ko contribuer na mabe na bango mais mabe ba osala mams ba osala yoko banga te
non ça analyse correctement hein na biso pe makambo eza vrai on pas suppose aller aux kamo zo ndima te ke ngam na oloba makambo mais ngai autinda Davina finga ye yango mona nga na bima kawati dernièrement na sali analyse ka ba senzi ba comprenanga te na sali analyse na lobi linda bimo finga sila niti Davina salaka olobatama pona yebaki kazaki derrière biloko wana na loba ngo pamba te je savais qu'elle était derrière na yebaki ke aza derrière babiloko wana lelo bakoma obenga linda maya bololo tala baobenga maya bololo songi maya bololo nde baobenga yo baobenga bongo bela ye moko alobi yo bela pe moko otonga ti ntango otongi da marina laba na fia na komena aziza ke bango baopesa so makambo te lelo eza balinda lelo eza bana ekasi baopesa makambo te bao baopesa makambo ye wana ti yango wana ti otomboli ye ti yango wana ti alelanga mpe fo batiangaka tiyo na eda Karine kala na $200 nazokamwa mwana pourquoi donc Bella se plaint presque partout compte tenu ya comportement ya mwana mwasi oyo asilisi ye mayele Bella azokamwa zoba tout le temps ba vidéo na TikTok tout le temps ba jeton nazomona est-ce que yo okoloba mpona jeton linda alandi yo ti Bella yo okoloba mpona jeton linda te kokamwa te ekamwiso te Irsil aucho benga Maria a joué epa na ye mwana mwasi tanga moni abengi Maria allo Maria namoni Irsil abengi yo ke na yo nga mpe nazela abenga ndeka na okende ke na yo koto batiaka yo te mare atiaka yo te koto mare atiaka na ye yo te alors ke na yo alors que ye moko linda na film ezoleka aka na tableau moko il paraît que tournage yango ayaka retard mare na bango atiki na cameraman na biya ya bundana na yenga na kenanga naza makambo nango osala sina komi na suka otikala ne bosala so bosala nindeni donc Bella yo oza motu jamais okoki koregrete na comportement ya mwana mwasi wana okoki jamais koregrete na comportement wana ngakuda ya na koloba même matière oyo soki ezaki ozolela vraimen ndenge eza nde babeteli nga oza hypocrite oza mabe oza kofavorize impolitesse ozomona yango après na mosika osa semblant yo oza liloba oloba na mwana ke bana no ya belak bakangama na ye te éducation malamu yango wana te bongo davien déjà donc aza mpe mwana belak na impolitesse na ye basangani bango mibale ti basa impolitesse na bango natalaki analyse na tuni pourquoi Naomi loko afinga o te pourquoi Micho afinga o te tiango na mutu mokolo bana na bafingo mamsa obenga na bango mais yo obenga na bango te po oyebi baza banani epa na yo mais bokabwana ekozala plus pure ekozala yombe donc ndeni nga nayebi ke Maria na ye basololaki po Maria makambo nyonso oyo alobaka akomisa yango kaka kote kuna Irsil akoti na bilanga Bella azwi Maria Bella pa boyi na ete ya azwi Maria baza na guerre froide Irsil akoma na bakanda kanda neza nini bato nyonso balobela Bella eza na mama moko alobela nani Irsil aza na Afrique du Sud apesaki pe ba mike Irsil azwi courage ayesi mama na kobengaka kolobelaka nga te kotanga komona nga te tant que olobelaka ye guerre ebotisami batangeli nga na komba via tuke Caleb tuke bana moto akosala kuta intervention na kati ya makambo Bella a regreta na sortie médiatique ya Irsil nazalaka moto ya liboso nasalaka analyse wana po moto ya famille libota moko moto ayaka koyebisa ngai abi Sandrine yo sala analyse ana osala yango bien mpe nasalaka yango bien etalama mpe kitoko abi na ngai biso tokokosala yango te parce que tosoutenaka nani Irsil mais cette fois-ci tokosoutenir ye te bayebisa ngango abi il se passe quoi au juste abi te langage neza mabe nzoka pe Bella asepelaka pe na langage ya Irsil te
Joka pe Bella, asekane pe Ursule. Bella square lobani. Bella bi oh. Yozo likana émission avec beaucoup d'orgueil. En plus, ozo compter na 1 million d'abonnés dans Facebook. Kasi 1 million d'abonnés ba ki na YouTube. Babi ba oseka, babi nana sali de chaîne te, akoma na ngata 6. Bella beti lisoro kota beta kabi YouTube c'est si la bisalu e belle vie kandi babi alobi bongo. Nzambe na mundu kwa botika komba sila te. Elle est la championne. Number 1 yewana. Bella aseki mon pécha lobi. YouTube c'est si là et moi. Point barre. Ba tepa ba luka ba mata ba kita. Oui, elle a raison de dire ça. Bravo penzo lobi kitoko. Po oyebi keza bongo. Po oyebi keza bongo. Donc Dacosta ayebisie ayebaka te yende alobi na Bella yo yebaka te ke mwana na mutalukela Jolivin problème. Oh, Jolivin salini. Jolivin aso na SBT na yebi na ngate na lobi kaka. Po ba komba tangelinga. Babi na Bella yo yebi te ke mwana wana mutalukela pe Deborah moko ya maquilleuse problème. Wana Dacosta mutawabete asko Bella lisolo. Abi c'est une fille problématique pour mieux faire. Ce qui tournage ezali pour ceux qui na tournage. Initial kuta ko sala ka ba réunion. C'est quoi une stratégie na loko ezaka kaka nga système na ezala ka que so na Monique moi na mon boy otambola bien te non ça nini na obwa kisaye. Nga so ka mto okay na bien te non ça nini na obwa kisaye na obenge so ba film te tanga olemba ça nini. Asala anapi pour veut dire ye moko amikendele. Ye moko amikendele. Yango nga wonde kana ocha analizo. Même moi nana abono sasko ba vidéo na Bella ando cha na TikTok na ye. Bella ye moko asa semblant ya makambo ya lobi ando zwa banana mwana ngo akoma sko régulière na ba film. Azongisa ye penza. Arosala ke comment on appelle ça? Arosala ke ambiance entre bango na bango ezonga. Menzo kande moto ezopea na kati na bango na bango. Moto epela. Moto ba ke ngaba mona nga danger. Ngaba banga kanga na za star nga na zwaka salaire koleka bango nyonso baza wana. So nga na zo jouer mama moko atikala pa fixe otala. Voilà. Chiko tango ça semblant. Nga siko na obenga ngoni. Nga na benga ngoni. Tango yo ça semblant. Nga na benga ngoni. Au souffrir intérieurement. Aux incapables. Ya ko affronter loko et pourtant la belle les a yo. Et a loko na kati ya SB non sa bêtise. Non ke lo bana sila ba manga mobo e ba boya pe ba oyebisa ye. Babilo mususu o ngamo na sali na misu nga me e ma munoko na e ba oyebisa non sani. Non kata. Na ebisa donc pour le moment vandana nous pour un temps seulement. Mais ben est-ce que yo ka sonyo salango. Soni po anya mona ke mokile seka e po owelisaki. Yo préféra batanda kwa ma ya nani ya sila et ça ko bien. Bella yo ko bisa batute ke sila mona o chuba embe la mkongo po zwa linda jamais. Non. Koloba bongo te. Sila pa koloba no bongo te, sila bota actrice te zwa. Koloba pa batu bongo te ke sila mona lokwa yo chuba embe la mkongo. O chuba embe te. Yo so do bita bimisa ba mbeli yo chuba sila. Esa banda kunya soti. Inutile Zoye bovanda. D'accord, c'est ça que tu es Kenel Bumbashi, aza actrice a bien, aza mona malamu. Après tant yo bandi ko se plaindre d'accord, ça nous ko yebisa ba vérité que ote na yebisa ka yo te. Alukanga pe makambu te. Bovanda. Boza be luka makambu no nyoso bo si sango. Oui.
ozo samba pa bato ke o ngaso na benga Davina ko jouer na comme c'est camarade te na benga ka po ya ko jouer le na comprendre si la zui vini ponga na zwa linda si la pardonna bijou la reine ponga na zwa linda lelo ko mo ba kamande ngwana te bele ko lo babongo te te si la ko pardonner Davina ni bijou la reine te pona yo te a pardonna ye a pardonner ni ka pardonner ye yo peut pardonner linda na kisongi songi bo bengai pardonner na kisongi songi et ça la kandika si la passe pas bijou la reine. Bijou la reine a ça là on pour na plaisir na yo asenga pardon si là Davina asa camarade no asa moi na yo afinga si la pour te rendre heureuse etalio les gens ont conscience à koloba est-ce que toi vraiment est-ce que yo du courage avec sa linda biloko wana que linda nde karina baki bacha si la tio et ça le kolo lobi na est-ce que ça qui on linda yo za hypocrite si linda ti otongi o beti sonné quelque part tu te plains quelque part tu n'as pas eu le courage en yebisai moi je te dis vrai on a ta la rallure non je te connais pas bien mais on ta la rallure na yo o yebisi été tu n'as rien dit même moi nango on a surprise au kabiloko po ayebi que ça ne va pas place boza kuna match courage le kabienté sortez bijou la reine ma kamnabino sortez si la botika la bongo boza la bongo boyamba qui est la spéciale boza la ne bongo parce que ye moi na wana yebi tangu Naomi lo kwa makambo zo renier koto ezo yinda ni solo yeti abenga Naomi ba yebi bato ba beti biso ba yebi ke abenga Naomi vient ce belard Naomi ne mutaboya ki abi non à aucun jour je peux blesser mams anya kota Naomi na ba jeune salité moi na bato boya ki na ye tu vois maintenant moi na boya ki Nzambe makambo nene boye bandeko na ngai makambo somo boye la famille makambo nene boye makambo somo boye na ye baka na nga qu'un jour eva boko vanda na bino te du soki moto osa likambo ke na ye pona prouver na bisa bino exemple moi na daili aussi boka na likambo bachaka ta na ba film o malonga batiki ba film malonga te bela zwa linda supérieure okosili sango et pas ya mams azora bato ba supérieur te azora ba onyo so ndenge moko lelo boy ba bono so bo lekate azune bato libanda azui mais yo ba film nyo so fo linda zala ozui yo te rendre supérieur yango lobina yo moko kraka kae ozui aussi sango atonga yo chi yo bo tonga ye pièce contre pièce ebi ke boseki singa oleke yo tonga yi oleke ya tonga o la belle eza ya yo ngana obengo na vandiso na gangeli yo so okite na biso maman la porte est grandement ouverte kende kosa ba film en français yo okoloba ne bon te okobanga oloba ne poani ozobanga po ebike basekre ezali lokola epaza ne polo oyo oluba yango na moni esukisi bino boye Dieu est grand basakana na nzambe te la famille matière o nazwaki yango journée samedi na don nazalaki na ngandi na tante kutu siko na uchi pe koya naza très cassé na bena pema ne na pemi bo tala ngo heure nyonso na kota ata 19h ata 18h ata 20h ata 22h na kota kaka donc jour J moins combien moins 2 demain ce mercredi il nous reste que mercredi et jeudi préparons-nous en conséquence préparons-nous tous à la pizza bien Denise Mbelou babito s'est préparé parce que préparer noir et puis doré et ça la propre bien parfumé bien sapé bien coiffé ça nous fera vraiment du bien mado d'amour makambezo yinda kuna ba guerre froide babi Caleb mututi beva senga aussi pesanga ta fiche nona chela yo aboya Caleb mutu aka ko intervenir babi malema mbwa makambo za kuna somo makambo somo ya somo. Quand je vous dis que makambo somo bon dimilanga babi makambo somo bo mona bango te derrière les caméras ou la caméra makambo za ya minene ya tout ça nini ngaso na yoki likam na bomba te fona ko betela bino o alinga yoki o aboy atalite eza na problème te ba insulte ndena linga te pe apena insulter mutu te linda Linda l'avenir nous donnera raison toza a bébé
La lutte continue. Nous faisons que continuer à suivre la famille. Naoya. Bisous. Bonne soirée. Mama sa, parti wana etikali mpenza kobosana te yaka nango pardon. Soki ye nango te nga naza na makasi korelate ndenge yo relate te. Makasi eza te yaya naza na bebe azolelaka na bavideo yaya. Zwa courage yaya yoka ngo bien yaya toyoka yaya. Mama, makambo binene boye. Bella sombeni ya unasaki. Qui rira bien. Yasa, luka penzo fan yoka chabe écouter mama sana ngai. Surtout la suite wana ko sa biso bien banela chubo ko kango kaka wa boza scotché branché suite ko ya la famille. Belle ozui makasi bizu la famille bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.